de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo appelle orientation ya sikalaba responsable ya ba institution ya République ya démocratie du Congo peut exploser la bombe et bomber 3 personnes la gomme m'appelle sous Bakangi écrit à Bakulu en pleine action la quartier tout la commune Yamasi na mingi na avenue Kulumba on les alliés pour une grande ligne qu'on marqué édition la biso Yamokolo na lelo mbote Congo Kinshasa mbote Congo Brazzaville na ba diaspora partout la conférence de fidélité au Bopé Sarabiso. Avant d'être formé édition la biso na élément oboye bakeba orientation ya sika et pesami et pas ya différents chefs ya ba institution république démocratique du Congo et pas les chefs de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la décollage ya mboka na biso na ba secteur local la éducation économie santé justice paix sécurité donc ya ba recommandation et belé et pesami to zo surtout na kata élément ou avec impact dans idéologie. Mona Congo bondi melanga ike ba chef ya ba institution de la République lokola ya Assemblée nationale Mwanamboka Vital Kamerhe ya Sénat Jean-Michel Sama Lukonde Premier ministre Judith Suminwa Tuluka pe na président ya Conseil supérieur de la magistrature Nekodie Donné Kamuleta bango nyonso bazalaki la réunion interinstitutionnelle mokola jeudi 12 octobre 2024 pe ezalaki bongo président et pas le chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nyonso esalemaki na cité de l'Union africaine mutu akosabilote bazalaki na suka ya ba discussion po basalaki plus de 3 heures du temps et pas ya mokonzi ya mboka boyebake liboso ya grand de la nation babetaki mingi bamasolo ebele na o etali lokola économie sociale paix sécuritaire na suka ya masolo bino moko boyoka ndenge nini mwana mboka Vital Kamerhe oyo azali président assemblée nationale ndenge nini abetaki mbonda. Le président de la République a donné des orientations dans tous les domaines de la vie économique et sociale de la vie de la nation. S'agissant de l'économie, le président de la République a souligné sa détermination à voir notre économie décoller avec notamment la baisse du taux directeur de la Banque centrale et ceci va entraîner aussi la baisse du taux au niveau des banques commerciales de telle sorte que notre économie soit concurrentielle et que les populations, surtout les plus démunies, puissent avoir un accès facile au crédit. Nous avons souligné aussi la question qui est déjà prise en charge au niveau du gouvernement et ça c'est le président qui l'a rappelé de voir les prix des biens de première nécessité baisser sur le terrain et cela en préservant la stabilité en ce qui concerne la protection du titre de propriété, en ce qui concerne toutes les saisies qui sont faites au niveau des entreprises publiques et privées œuvrant dans notre pays. Toutes ces saisies-là au niveau de la DGRAD, de la DGI doivent cesser parce qu'il y a une façon de résoudre le problème des gens qui doivent à l'État de l'argent sans tuer l'investissement qui est fait puisque cela a des répercussions sur les Congolais. Le président a parlé, vous vous en doutez bien, de la sécurité à l'est de notre pays. La façon de mettre fin à cette guerre avec la montée en puissance de l'armée, mais aussi comment protéger nos populations et leurs biens en parlant de la police professionnelle que nous devons absolument encourager, dont nous devons encourager la mise en place. Et il a parlé aussi des autres poches d'insécurité, notamment avec le Mombondo, le conflit de l'Angola et l'Angola à Kisangani, l'autre rive à Lubunga. Et ici, de voies et moyens sont étudiés au niveau de toutes les institutions pour ramener la paix totale sur l'ensemble de notre territoire. Le président de la République n'a pas oublié de discuter avec les différents chefs de corps de la question du parachèvement du processus électoral. Vous le savez très bien dans les Kwilu, vous le savez bien dans le Nord Ubangi et certains coins comme Kwamutu. Il a dit même, nous ne devons pas oublier que Rutshuru et Massissi font toujours partie de la République démocratique du Congo. Et donc un calendrier clair sera donné par la CENI pour que ces élections puissent avoir lieu. Ici, la question des conseillers communaux a été soulignée. Et les instructions claires et les orientations nous ont été données par le président de la République pour voir comment ces conseillers communaux vont coexister d'abord avec les bourgmestres qui sont là
et ensuite avec les bourgmestres qui eux-mêmes vont élire. Masolo oyo ezako kene kitoko peuple congolais azako zela kaka ba retomber moko positif et salema po a se pele yango bebiso. Tobetisi kaka mbonda. Mbongo ya mboka na biso franc congolais esali lokola kokoma un peu stable à liboso ya dollar depuis 4 semaines passées. Donc eza constat o euti kosalema na réunion ya conjoncture économique o ezalaki présidé et pas ya premier ministre madame Judith Suminwa Tuluka siko etikali kaka balandela ba prix ba biloko ba marché des baliens kenyo so eleka kitoko tous éléments avec impact d'idéologie. Mwana ya Congo bondimela ngai ke masolo ya mbongo na mboka oyo ezakaka kotinda bakonzi baluka ba solution moko ya kitoko oyo ekosala ke franc congolais ezwa ba valeur liboso ya mbongo ya bapaya. Soki olandeli ba semaine oyo eleki okosala constat elongola gouvernement ndenge franc congolais esali lokola kotelema esika moko liboso ya dollar américaine. Bondimela ngai ke équipe ya Suminwa baza kotravailler na barrière po na kofavoriser ba investissement awa na République démocratique du Congo. Botala neti awa na primature ezalaki bongo na mobange la réunion ya conjoncture économique mukolo ya jeudi 12 septembre 2024 liboso ya chef ya gouvernement bondimela ngai ke nyonso elekaki kitoko. Nous avons constaté que l'inflation continue à baisser pour la 4e semaine consécutive, mais il y a aussi le franc congolais qui se consolide. À côté de ça, il y a la nouvelle sur la croissance qui s'affirme autour des 6%, ce qui est une bonne nouvelle. Mais comme vous pouvez le comprendre, nous n'allons pas nous satisfaire de ces résultats. Nous continuons les efforts, essentiellement sur la discipline budgétaire, mais aussi sur les grandes questions d'encadrement structurel, la diversification notamment. Et puis il y a les grands programmes que vous connaissez des infrastructures, notre plan quinquennal. Donc tout cela pour permettre à notre pays d'avoir un environnement encore plus susceptible de favoriser les investissements dont nous avons besoin pour notre développement. Basije misusu elobama kilokola lutte contre la corruption pe kosalela mbongo l'État na ndenge ya lokoso po eza pe koboma mboka babetaki pe masolo ya kobundisa ba fraude surtout na ba frontières. Aujourd'hui, nous avons encore parlé de la grande question de fraude dans nos frontières. Donc ça c'est encore un grand chapitre que nous allons attaquer. Nous allons continuer à repousser la fraude pour nous permettre de poursuivre sur notre lancée. Bon, le gouvernement a profité qui kolakisa bango fait des routes ya sika oyo et que permettre babongisa climat des affaires awa la katamboka la biso yango bebiso. Tobeti sika kambonda. Ndenge kaka boyebi ke l'opposant Seth Kikumni aza siko ya kokangama na maboka ba service ya sécurité ya mboka esali ke mwana mboka Martin Fayulu abeta mbonda ko senga ke ba libérer kitoko de manière ke azongi la famille na ye. J'ai expliqué le pourquoi de cette cohésion nationale. Qu'est-ce que j'entends par cohésion nationale? Je dis qu'il faut répondre à 3 questions. Que faire pour recouvrer l'intégrité territoriale de notre pays mise à mal par le Rwanda et l'Ouganda? Tout Congolais a les droits et les devoirs sacrés de défendre l'intégrité du pays et de son territoire. Deuxième question. La mégestion, la malgouvernance, la corruption. On bafoue les droits de l'homme, les droits humains. Comment résoudre ces questions-là? Troisièmement, la Constitution de la République qui dit que notre pays, depuis le 30 juin 1960, date de son indépendance, connaît des crises récurrentes, dues essentiellement au manque de légitimité des institutions et de leurs animateurs. Les institutions ne sont pas légitimes, les animateurs le sont encore moins. Que faut-il faire pour que demain, nous puissions faire des réformes institutionnelles, surtout des réformes électorales, pour que les élections soient crédibles, c'est-à-dire transparentes, impartiales et apaisées. On ne peut pas, à chaque fois, avoir de problèmes, arrêter les gens. Tous les
pouvoirs qui se succèdent ici. Fondation Jonathan Sango, bazali ba champion de social en la République démocratique du Congo, au que vous allez contribuer la 700 fois congolais par jour et pour permettre la fin de l'année, au c'est là qui toque l'euro dans les botans dans tous éléments au signé Wilfried Samba. Ndeko ya Congo, papa, maman, élégué, tango esi ebelemi, yo moto oyo ozali kolala la pongi, lamukapo, o mona misala kitoko, Fondation Jonathan Sango azako sala, à travers ba service na ebele oyo, ezana kati ya fondation. Yeba ke na Fondation Jonathan Sango, à travers FJS devise, na 500 fois ya pamba par jour, et kosala ke, na suka mvula, Yona libota na mobimba, bolia, bomela, pebo fete kitoko. Tala ba oyo, ba pesaka confiance na Fondation Jonathan Sango, ba fete kitoko, vula oyo e utiko sila. Nde biso ba mama to sepela ki to sadere na kati, to komi ko pesa mbongo chaque jour. Nde moto na moto ndenge ya sepela ki ko pesa. Avantage nange ezali parce que na musala nanga ezo sala mo makambo ebele muta omona kake biloko eza mibale misatu na mesa biloko mukebo eme na sima nango makambo ebomba ma ya mwami réunion oyo ya fondation pona mona baninga nde bakotaki basali bazwi biloko ya ngai pe na bakinga pe fona meka na pe na kota yango na koti nde na moni ekende bien ebongo na cadre ba formation wana kutu lala na yo pongi ya babebe po ba formation eza ebele lokola make-up na misala ya ndenge na ndenge na oyo etali kozwa mosolo pona yo moto ya mombongo dimela ngai ke soki kaka okoti kuna nyonso ekozala. Je vous informe que soki yo telemite mususu azate biso nde to bana ya Congo yo nanga to kosala ke tozala bien. Tango tolobaki na projet FJS devise kuna tolobaki bongisa bonane ya bana pona yo mutu ya tembe yaka le 24 décembre ya même année otozali yaka yo moko omona bimona meso ekosala yo bien pona kozwa bango dimela ngai ndeko ya Congo benga bango kaka na ba numéro oyo pe bakoyamba yo avec impact pe na idéologie na Fondation Jonathan Sango pona nyonso ya social yeba ke oza mobimba. Fondation Jonathan Sango yonde mosungi ya peuple congolais. Fondation Jonathan Sango congolais andimio avec impact na idéologie yeba ke misala na yo emonani. La République sud-africaine basée déterminée à commettre en application bah accord ezali signé na République démocratique du Congo et ministère na bango boko qui a recoute la mona mboka fils attaqué du Tilo basula qui tokotoza élément au signé Benjamin Kelunga et Wilfried Samba. D'accord ya Congo boye bake ndenge kaka ba résultat ya ba élection et outil koleka Afrique du Sud et salike mbala liboso na histoire bazo gouvernement ya Union nationale ezalaki bongo mokolo ya jeudi le 12 septembre la cité de l'Union africaine mokozi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayambaki envoyé spécial ya chef de l'état sud-africain oyo a la visite awa na Kinshasa na cadre ya kosala suivi ya dernière mission ya le président Cyril Ramaphosa awa la kata ba capitale ya République démocratique du Congo oyo ezaki vraiment mingi ya ba renforcement ya ba coopération bilatérale entre le gouvernement des pays. La raison de notre visite c'était to continue to strengthen our relationship. C'est pour renforcer nos relations. Et puis aussi concernant certains points qui étaient discutés la fois passée lorsque le président sud-africain était passé ici, pour que cela soit mis en musique, pour renforcer les relations bilatérales entre les deux nations. Aussi bien le président Cyril, le président Félix Antoine Tshisekedi est fermement engagé. Comme vous le savez, aujourd'hui en Afrique du Sud, nous avons un nouveau gouvernement. Comme nous venons des élections justement, nous sommes vraiment décidés de faire en sorte que ce qui était conclu avec le gouvernement congolais soit vraiment mis en application. Et nous voulons que ça se fasse le plus rapidement possible. Pour l'envoyer, il y a le président sud-africain et Sénégali, commission mixte, RDCP-RCA et Sangana, na Mikolo Mukepo, na Kolande là-bas, accord et coopération entre les nations qui sont mis à l'épaule, qui sont les Kakitoko, qui sont mis à Kambonda.
totikaka o etali ba diplomatie boye bake bientôt kozala na ba élection kuna na kata république ya centrafricaine mokola bango auta kokutana na mokozi mboka Afrique auta tseke di chilo mope ba betaki masolo mingi na o etali collaboration et surtout que bazana besoin ya soutien ya République démocratique du Congo élément signé Yannick Kaloso. Le ministre de l'Intérieur, l'envoyé spécial du président. Mona Congo ndenge boza komona awa boye bake toza bongo la cité de l'Union africaine ndeko oyo aye le message moko officiel ya gouvernement ya République centrafricaine bondi melanga ike ayambamaki epa ya bokozi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ezalaki beaucoup plus pour na kolbeta mbondala oyo etali collaboration coopération entre République démocratique du Congo et la République centrafricaine. C'est des échanges vraiment fructueux qui peuvent nous aider à bien avancer dans la bonne direction tant souhaitée par les deux pays. Nous sommes beaucoup appesantis sur le processus démocratique et politique en République centrafricaine, notamment les différentes élections. L'année dernière, nous avons organisé les élections locales, le référendum constitutionnel dans notre pays, ce qui nous a permis de nous faire doter d'une nouvelle constitution que nous appelons la constitution de la 7e République. Et cette année, c'est également une période exceptionnellement consacrée à des différentes élections. Nous avons déjà enclenché le processus. Esengeli bo bake avant bokozi ya mboka aya bandeko ya Centrafrique azoki peto ya koyamba président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication c'est ça que na mokuse mwana mboka Christian Bosembe oyo alakisaki premier citoyen ya mboka ebele ya ba problème oyo ezala institution oyo yango pe biso tobetisika kambonda. Ryan Badila, élève ya 8e année ya enseignement de base à outil kozala poignardé sauvagement et pas ya moninga na ya classe et ememie na liwanyo sur le kalaki mokolo ya mercredi na école madame Sévigné aux la commune ya limité tous ba détail na élément oyo. Ndeko ya Congo bondi melanga ike pasi pe mawa oyo esali ebele ya bakinois tango bazwaki kaka info ya drame oyo boye bake Ryan Badila, élève ya 8e année ya enseignement de base na école madame la Sévigné oyo ezalaka la commune ya limité azalaki sauvagement poignardé na moninga na ye ya kelasi oyo azala nationalité libano-congolaise boye bake atubaki ye taille crayon kaka ndenge boyebi ke ezalaka libende na mwambeli na yango nyonso ebandaki lokola lisano mokolo ya mercredi na pokwa tango kaka basilisaki kelasi boyebake victime na moninga na bango mususu ya kelasi bazalaki kosakana pe kobimisa maloba epai ya assassin ya mwana wana pona mwana wana assassin azalaki kokalifie maloba na bango ke ezali ya racisme pe epesaki ekanda kaka na ngonga wana afongolaki sac na ye pe abimisaki arme blanche wana po apoignarde baninga na nyonso bibale oyo ya kelasi ndenge kaka makambo esalamaki antuka boyebake bazwaki bango mibale mbango kino na hôpital mais Ryan ye akukaki te kovivre lisusu po hémorragie elekaki makasi bino moko boyoka ndenge nini mbonda eza kobetama. Ryan était à l'école déjà le matin. Arrivé à l'école, il a croisé la mort sur son chemin, une mort tellement tragique. Son camarade de classe s'était amené avec un bistouri, ce que beaucoup de gens appellent scalpel. Alors c'est matériel que les chirurgiens utilisent. Hélas, son camarade l'a percé dans l'équerre et Ryan a succombé à ses saignements à l'hôpital Saint-Joseph aux environs de 17h. Et sali pasi pe mawa komona mwana aza kosala makambo ya molimo ya kuluda ya ki assassin soki pe azala molimo ya Ben Laden toyebi te ben nyonso eza kosenga kaka justice esalema et surtout que mwanango aza déjà na tribunal pour enfants la deuxième rue Limité boyebake procès et kobanda bongo mokolo ya vendredi le 13 septembre 2024 na ba avant midi kaka ba même cas mususu euti kosalema oyo ba bomi lisusu mwana kelasi na institut Mugara de Kanyoroshira
pene ya Goma boyebake mwana klasi moko azwaki masasi na site ya ba déplacé oyo eza la territoire ya Nyiragongo. Ba élève ya établissement scolaire wana bazwaki kanda ya makasi pe jusque là baza kosenga kaka justice esalema en faveur ya camarade na bango. Ba acte ya boye eza kosala pasi pe mawa en tout cas ba parents tote ya bana po nyonso elekaka na kimia po bakanda ya boye kitoko te yango pe biso to kaboli kaka mawa la ba famille éprouvée peut te senga justice ya malonga esalema yango tobetisika kambonda. Explosion ya bombe euti ko bomba 3 personnes mokoka kuna na Migunga na ville ya Goma mingi zaki mokola jeudi le 12 octobre 2024. FRDC a la population ba éviter ko manipuler ba objet métallique à tous ba propos recueillis ya porte-parole ya gouvernement mingi ya FRDC. Les forces armées de la République démocratique du Congo informent la population de Goma et ses environs qu'un incident malheureux est survenu ce jeudi 12 septembre 2024 à Mugunga, où une bombe de mortier 120 mm non explosée a tué 3 enfants qui étaient à la recherche de bois de chauffe et qui ont tenté de la manipuler, tout en compatissant au malheur qui vient de frapper les familles des victimes. Et afin d'éviter pareils incidents dans l'avenir, les forces armées demandent à la population d'éviter la manipulation de tout objet métallique d'origine inconnue et de signaler sa présence aux forces de défense et de sécurité. Tozonga le seconde la partie est ya mboka boni melake ba déplacer ya site ya Mugunga mokolo ya jeudi ba tomboka ki makasi en tout cas ba komi ko préférer bazonga bisika o bazalaka pour bamonike esika bazo vanda siko malgré kimia mais kimia pas la bango zalité pour vie eza vraiment participer ma be ma collègue alors ba komi ko préférer bazonga la banda na bango malgré présence ya ba rebelle ya M23 ça likuda pour la bango babi que non bazonga ba ke vanda bongo a to senga na gouvernement sengeli o me ko tala nu kala bango parce que soki mutu akomi ko préférer azonga le sika zaki malgré ba rebelle c'est que ma beza makasi donc je sais vraiment que c'est tout mimi côté social bocha bango poids pour permettre que ba vivre la vie moko ya kitoko bazala instinct ko ba ke bazali vraiment ba vrai congolais pe bazala kati ya ba belé na bango soki oyebi kozala ba problème au purement spirituel tout peu physique ya kima bango par les grands chefs coutumiers Ibrahim Cham c'est autrement dit ba plan à couper sa solution dans zela ba koko. Mbote bankolo, mbote bankolo, mbote kieno bankolo, mbote biaka bankolo, lubola baka mafunda, lubola baka mafunda, lubola baka mafunda. Mbote na bino bisika banso bozwami, ezangaye, le coutumier suprême, le coutumier de la nation, Mala Ibrahim Shams Baplan. Nazali moko, yaba coutumier, oyo bankoko batindi, pona service na bino, bantu, c'est-à-dire ba makambo nyonso to ba problème nyonso oyo batu bazana yango problème ozana yango ya kimosuni to problème ozana yango ya molimo nde yango bankoko batindi ngai na ya awa pona ya kotalisa bino ba problème nyonso oyo bino bozana yango nde na ba kopesi la bino yango solution lokola batu o bazana problème itali mosolo ya finance ba ope bazana ba problème na bandako na bango ya bolingo mabala tozoyeba kosungela batu basi to mibali koyeba kosunga bango pona mabala et puis mosala ba o bazana posa koluka mosala to ba o bazana posa ya promotion nde tozoyeba kosungela ngo batu ba musu bazana ba masque de vieillesse ba o bazana posa ya bankodia toyeba kosunga bango na yango ba o bazana posa ya ba domination ozala pasteur ono so bazana kati ya art ba o basala ka art ko pesa bango succès ba koma na ba niveau o bango balingi tozali ko pesa solution na pouvoir ancestral quelle que soit grandeur il y a problème to likambo oyo ozana yango soki o contacter biso bakoko bakopesa yo solution soki ozuli baku ya kolanda ngai o contacter nga na ba numéro nyonso ezawana na barre d'écran tant o contacter nga okoyeba kozwa solution ya makambo oyo ozana yango ezalaki ya bino le coutumier Mala Ibrahim Shams autrement dit ba plan matondo na bino na ndenge bozui occasion ya kolanda ngai
Bravo le commandant Patrick Yajip Yarando Kanga Ekiria Bakuluna en pleine action dans le quartier 3 sur l'avenue Kulumba. Donc, Bazoko piller, Bazako Yiba, mais la milice, Bazaka Mabuga, la police, et puis qui tourne la population, c'est Peli Makasi. Ndekolanga Congo, Bota la bana, oh, Bozali Komona Ebele Awa. Bisusu bakokanisa bazali ba joueur bazaba na malabu zoka bana mabe dekolanga tika na ebisa yo suka na bakuluna soki okutani na ye seke yo luka zela kopumbuka tope luka faso mususu ya kolimwa boyebake la mvula eute kobeta awa esalike le commandant Jup Yarando Papi oyo asaka musali ya kitoko mingi na direction ya Kulumba awa na pont na quartier 3 boyebake aseba na mibali o maboko elongo na policier bazaka zinga na ye na cadre kaka ya koluka ko sécuriser population ba bien na ye tango mvula ezali kobeta boyebake bana oyo musala bango ali komene ba désordre koiba kobotola kosala nyonso ya mabe oyo kosala ke population bazala mal à l'aise balalelaki bango coussin bakangi bango kutu oyo bozali komona akele kobata bala se ya mbetu mbe baladi bakangi ye po azali suka na moyibi ebongo oyo mama akota baboloka bimalemba tata na kutu akoma kosala ba intervention bino moko boyoka liboso ya kamera moleko ndenge komona Papi Jup Yarando abeti simonda. J'espère bakonzi bayebi partout batinda nga musale salamaka. Otozo Bisabino, d'abord on a remercié l'inspecteur provincial de la ville de Kinshasa, moi na mboka le général Blaise Kilimbalimba force de frappe, na courage, na confiance oyo, na morale, ozo pesa biso, na ozo pesa commandant district na biso Dieudonné Kangambila, akwesila ki Dieudonné Kangambila commandant district ya Tango. Alobi boy, na Tango na yo kateke batu bazolela. J'espère bo mona ina Tango wa bakuna bakati moto loboko. Na quartier 5 m'appelle. Bakuna papa batazoleka uti marché. Bakati mbeli loboko ekwei na sambulo ebeti lelo bakuna babandi opération na bango population a bengi tango a bengi biso beto tikala kite to bito pola kaka na ba policier je sozo ba policier ba policier musu bango ewana tokeka pona kosunga population oyo inspecteur provincial abisa biso to bati la bango na biloko na bango yango moyo nazo pesa matondo mi pona confiance nazo pesa biso ayeko pesa ordre na commandant district alobi na okakimia commandant district qui major na biso ya Loasa major Toto na confiance au major Toto apesi biso le commissaire supérieur abina yo kasango e bongo OPJ oyo asidika bango boloko tango asabisa bango ba PV na ye alo batepo azwa 0. Merci monsieur le journaliste tolinko lo baboye tozoko lo ba konzi mingi oyo batolo ba ke la police zo kanga batu arbitrairement police zo kanga arbitrairement te police zo kanga likambo zo salama pe ba non ne bazali awa soki tolobi ke to kanga batu te kulu négocier te kulu négocier te baza so ba sala action minti muki bakimi to sali à peu près à 3 heures du temps ko tambola tapapona ko lukabana oyo na se ambula oyo police a permité ovani muke papa boya ovani muke papa boya bana oyo petrol aza penda petimo bien mystique petrol ba beta ngai na kenda ti prison ba beta ala koni etira muke batumba ngai le petrol lelo nde na se ambula bauti kobunda nde tokangi mwana oyo ezali kitoko komona musala kitoko oyo le commandant Papi Jup Yarando elongola la police bazali na ye ndenge bazali kosala polo koluka kozongisa kimia mingi kosa kimia ba kote o parce que ba jeune ya kote oyo bakoma kosala misala mabe mingi koleka yango topesi longonya na commandant Papi Jup Yarando ndenge kozongisa kimia kote pe population en tout cas bazo sepela musala sala yango be biso tobeteli yo kaka mbonda. Si quand on peut se faire un rappel de titre, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait orientation à ma casse Sika, et puis à responsable de l'institution de la République démocratique du Congo, pour besoin élément où il a explosé à bombe. Et bon, 3 personnes dans le quartier Mugunga Kuna, la Goma, pour le élément où il en pleine action, Bakuluna, au besoin de ça, mais ça, ma Bekuna, la quartier 3, la commune Yamasina. Awandenga alade on a bouclé complètement l'édition mokale on a combien avec un pack d'idéologie mais la caméra mais ça là qui toko ya mona mboka Wilfried Samba édition réalisé montage Simba mais pas écrit ma tête à toujours singa la bino bo s'abonner massivement na chaîne YouTube Nation Monda école officiel P ba activité la ndenge bo za confesse na biso bo pesa ngo biso to collection ba primo ko promotionnel au kuta on esika msutika on a kaza mbonde école P et vous permettre qu'il y a trois misala noto mbongo na bino et mataki toko
Ce qui est vraiment que l'Ingabiso, en tout cas, numéro de la Zali, en Bengabiso, tu as toujours prêt à répondre positivement à l'activité aux alliés. Ça peut te faire porter en rapport à communiquer et outils dans la direction administrative de l'école, aux alliés journalistes, au sein de la Moussano qui toko. En tout cas, ma porte est alliée polélé. Bengabiso, le numéro des alliés, Wana, Tokoyamba, pour permettre que, ouais, que ça, la rédaction qui toko, peut boire, que tout ça déjà, ma émission moko en direct sur YouTube, donc, il même édition de la journal déjà à partir à 16h et sur le canal la chaîne en direct sur YouTube, la chaîne d'émission Mon École officielle, puis la chaîne de télévision, la air habituelle. Merci beaucoup Zaki et Belé, on a bouclé la si vraiment édition Mokolelo, tout la prochaine masse je vous aime beaucoup, plaisir, bye.